soki botali batu nyonso baza kofinga Inos B na réseaux sociaux, ezala TikTok, ezala na Facebook, na Instagram, bokepe na YouTube, batu nyonso oyo baza kolobela mabe ya Inos B, nyonso sans exception eza ba Gaulois, bafani ya Feregola. Conflit, séparation entre Fere na Inos B, ba Gaulois ba kosionaka yango te. Batu nyonso baza kofinga Inos B, bazo kumisa rebo, bango tu baza ba Gaulois, ba communicateur ya Fere. Nazo pesela bino point de vue nanga siri makambo ya love ya RS oyo, love ya réseaux sociaux. Côté composition ya musique, Inos B aleki na musika Feregola. Côté composition ya musique, Inos B aleki Feregola na musika. Boyoka banzembu ya Inos B, message oya pesaka peuple congolais, message ezala ya vie sociale, ezala bolingo tout, ba message na ye eza na kilo makasi koleka ba message ya ba musique nyonso Fere apesa biso. Fere aleki kaka Inos B na eloko moko, na ancienneté na musique na kimukolo, parce que Fere aza papa ya Inos B, côté âge aza papa ya Inos B. A part kozala mukolo na musique, Inos B aleki Feregola na musique côté composition, côté ba message, Inos B aleki ye. Bola kisanga nzembu moko ya Feregola moko kaka, oyo eza na kilo ya yope. Bola kisanga nzembu moko ya Feregola, oyo eza na niveau ya ozobeta mabe. Enseignement wana kaka, ba pasteur, ba mema ba nzembu wana ba komisa yango ba prédication na ba église. C'est parce qu'il y a savoir faire na kati. Eza na ba étudiant, basala ba travaux à faire d'études à travers ba nzembu ya Inos B, parce que aza ko éduquer nation, aza ko éduquer jeunesse, aza na message o eza clé pure et simple. Bola kisanga nzembu oyo eleki, par exemple nzembu lokola nini oyo, nzembu wango nini, nakokite nzembu wana titre kiminga, titre kiminga, nzembu wana bola kisa nzembu moko ya Fere kaka oeza na eloko wana. Tokota na bolingo, nzembu oeza na niveau ya RS, parce que Inos B a chanté. Il a chanté avec âme. Il a expliqué au monde à travers la chanson ya RS Love. Il y a Love RS, pardon. A expliqué dans le monde catégorie, il y a ba influenceur, il y a ba pasteur, il y a ba politicien. Oyo bayaka na ba média, mais derrière ba caméra, ba réalité mususu ezalaka kuna. A quel côté ba pasteur? Par exemple, tozuwa passer lokola oyo akufela Blash, o passer wana o akufela so Blash na Tunasi, passer Tunasi. Passer Tunasi na écran tozaye komona za ko prêcher tozo baza bien, tomoni mama Blash za kusala makambo ya bien. Mais si ma wa caméra, mama Blash azalaki une femme qui souffrait. Love RS na réseaux sociaux, Tunasi aze ko lakisa peuple que yende vraiment aza amoureux. Tango aza ko prêcher, azo lobela mama Blash, au sens que il y a l'amour, mais en réalité il n'y avait pas l'amour. Il n'y avait pas amour. Tozongi na niveau ya politique epe, même nzembo wana eza ko éduquer ba politicien. Tozu exemple na aza kozwa. Bozwa Chilombo Fachi. Na ba media aza ko lakisa ke akoki ko sala boye, azo sala boye. Sima ba mek ya ba écran tokene na terrain. Inondation na Kisasa, ba détournement ebele. Insécurité na mboka. Donc soki tolongwe na ba réalité to comme na réseaux sociaux, bozomo na kini bazako loba izako avase, izo sala boy. Mais so bolongoli ba caméra wana to comme na réalité, toza les pays les plus pauvres du monde.
image moko Inosbi ya memeli biso. Toki okende pe na ndenge ya nini, na ndenge pe ya amour ya bolingo. Combien de influenceurs, tozo exemple la biso, moi sur soki Jennifer BC, oza kobine pa ya Fali, moi sur na soki Jenny wana. Jenny na réseaux sociaux na mobile bazali ko lakisa makambo eza bien. Nzoka nde ba beta kaye sima ba caméra. Aza mutu ya liboso te. Boke ne pa ndeko na biso ser na biso oyo Didi Stone. Na caméra baza ko simba na loboko na joueur wana et puis ba damso. Si ba caméra bozomona ke azalaka boye. Donc ba réalité otozomona pa ba influenceur na télévision na ba écran na ba caméra. Sima nango sima ba caméra wana ezana batu baza kolela bazana kimia te na ba amour na bango. Ok pe na ba foyer ya solo. Papa tango azola ta veste azako loba azako simba mwasi ne na loboko bake feti. Bino bozo kanisa ke bazalaka bongo. Mais soki bazongi na ndaku réalité oyo bino bozo yebate ezalaka na ndaku. Tango mwasi bazwela ke basi pamba papa aza mutu afanda kate nzoto na ye etambola ka pamba. Mama aloba me echanja kate. Mama wana na feti akolakisa ki bazana bolingo me na kati kuna libale sila. Mama mususu pe komona boye. Donc makambo eza ebele oyo Inosbi a relaté na kati ya muziki wana. Mais sika mama bandeko na biso ba communicateur ya Feregola. Comme bino boy kotaka na muzindo te ya signification ya nzembu ko nini ko décrypter nzembu ko sala analyse ya nzembu lobi nini elingi ko eza ko définir nini boza ko se limiter kaka na oyo bino boyoki eza makambo ya rebo eza makambo ya boy rebo aza mutu lokola nga rebo aza mutu lokola yo mama mbeba esale makana foyer Inosbi aza mutu alibosete ko divorcer tabule azalaki na mbili ya bele bakabwana Kofi azalaki na mama ali ya bakabwana jibe koto na soki na chatire sila Inosbi aza mutu ya liboso te vina ye soki esali ke esimbi te amoni ke makambo ezo simba te abendani soki ayembi nzembo akoki ko s'inspirer na ba réalité ya vina ye ce qui est normal basala ba musicien ba s'inspiraka na ba réalité ya vie oyo aza ko inspirer eza réalité ya vie na ye ezo salema pe na ba vie misusu love ya RS ezo leka na ba foyer ebele soki ayembi yango bino bo calculer ke eza kaka ekoki pe kozala rebo te mais ça esali ke tango nani Inosbi aza ko yemba nzembu bino bo tokoki koloba ayembi yango parce que bakabwani mais est-ce que mutu akoki ko s'inspirer te ou bien ata soki bakabwani aza mutu aliboso ba mama po baboyi rebo akomi donc mutu akomi Rwandais po baboyi mutu ba pasteur kombe baza ko kende ko prêcher na réseaux sociaux aza ko prêcher ke yende boy na boy sima kuna mwasi ya pasteur ye moko azoyeba ke mobali nanga o pasteur wana aza kolala na ba diacre aza kolala na bandimi na église bazali ebele. Eza message codé pour tout le monde. Ba love ya réseaux sociaux. Tangu passer bazako filmer ye azo lakisa ke yenda ebi koteya, yenda ebi kosambela. Mais tangu azo kende na bureau kuna na kati ya ba intercession, ye mutu azako la ka basi ya ba diacre. Yende ba choriste kuna bakoma basi na bango. Na sima kuna réalité mususu batu bazako lela. Un message ya ko capter un message ya ko betela maboko message moko très important oyo biso ba congolais comme tozana maladie mentale tozoko kalsu ko réfléchir et pona nzala eloko nyose koma polémique on ne peut plus composer une chanson pour la société. Inosbi ayembaka toujours ba faire société yo pe ba pesa yo Olandi ozobeta mabe pola ayemba eloko elengi ya mbongo banzembu oyo eza toujours cadré na cadre ya société maboko milai bandeko pourquoi bolingaka vérité te bino bolingi kaka mutu akofinga bolingi ba polémique esi esila nango lelo Inosbi a permettre monde mobimba koloba autour kosolola autour na ye à travers nzembo ya Love S tout le monde parle de Inosbi.
tango boza ko critiquer ba o baza mayele baza koyoka nzembo babi me nzembo oyo ezokota biso, nzembo eza kolobelanga, nzembo eza kopale pona relation nanga, nzembo eza kolobela église, nzembo eza kolobela ba pasteur, nzembo eza kolobela ba miyibi na biso ya gouvernement. Donc nzembo eza ko se retrouver sur tous les plans sociaux. Mais oyo bino ba congolais bozozo ngo kaka na niveau ya polémique. Bandeko Inosbi azana mayele koleka ba musicien ebele. Ba o baza ko menacer ko finga Inosbi bango tu bagoloa. Mais sika ezola kisa déjà que Inosbi aza mayele koleka fere parce que aza ko composer banzembo koleka fere, aza ko pesa message koleka fere, aza ko éduquer masse koleka fere. Fere apa evandisa azotia boy yanga sose wana message wana musique ko éduquer population ou bien faire aza dévergondé. Tozala ko finga fali aza musique ya bana. Oyo musique faire aza ko yemba eza mikolo musique ya bana kaka. Inosbi sika mwana na ye aleki aza mwana na ye na age musika mais aza ko yemba musique ya mutu ya musique ya kilo koleka biloko ya Feregola. Fere aza na nzembo nini oto kuyiko loba na 3 dernières années abimisi nzembo ya makasi. E aza koba ekifuelele yanga sose. Wana nde musique éducation. Vwandisa oyo aza kotiaka misapi na munoko et puis aza kobeta kanzoto na ye. Wana eza musique éducation. Fere ayemba ka éducation te aza musicien bêtise. Nenga lobaki ye moko aza musicien buzoba. Alobaka ngo ye moko aza mutu ya buzoba. Yango tango aza kopesa biso buzoba, tondi maki aza vraiment mutu ya buzoba, mais Inosbi aza mutu ya buzoba te, aza ko memela biso musique ya éducation, musique eza ko toucher couche nyonso sociale, musique eza ko parler sur des réalités autres bato baza ko vivre du jour au jour. Yango mutu Inosbi a memeli biso. Bandeko nanga na komi na suka na lingaka tena kene musika parce que nazana makambo kolobebele mievo na loba muke mais bato bakoyoka ba comprendre ngo na ndenge moko ya ebele. Ngamtu na bino Gilmas bo partager bo commenter bo s'abonner. Gilmas